Bandeko na nga napesi bino mbote mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline suko sala video au deuxième video nazo sala na ngonga okande na fandiawa o eza deuxième video nazo sala na ngana kangisa onka na video moko na me lokola ke naza na espace mingi te na telefone nanga yango na kabola kiango na longola ki makambo na ningaki koloba pona Corneille Nanga nangonga oyo lobi bonkola za na biso Saint-Esprit za na biso na video oyo abatela asunga video o lobi batindela kinga na ndeko moko atindela inga video papa na Corneille Nanga na kamba nzoka akendaka kamba bandeko nanga akendaka kamba akendaka kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani akendaka kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani pona ndenge tokosala ba élection oyo ye adirijaka na lera zaki na seni donc akendaka kamba nga nazotiela bino nanu video na ye na kamba maloba oye alobaki na kamba tofongola matoi toyoka bien bonga mama Deline na koyana ko analyser liloba moko na moko oyo ye alobaki na kamba ndenge akendaki kamba nazotiela bino ngo obile na moni ye na kamba na maloba oye azoloba bandeko na etala nga na bitala no bato ya mokili ndenge tozalaka tozela na tiango yango na otela bino yango après toko komantango sime na yango yo Sa divinité et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Les révérends des révérends, chers frères et sœurs, c'est un privilège d'être aujourd'hui sur cette montagne sainte. Ainsi, avant toute chose, je voudrais, avec votre permission, son éminence, rendre grâce à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit qu'il a envoyé pour nous guider pour toutes choses. C'est un privilège, disais-je, car me retrouver sur cette terre sainte, cette fois-là, au nom et pour le compte de la mission qui m'est confiée, c'est-à-dire de conduire le peuple congolais aux élections. Avec votre permission, sa divinité, je vais juste donner un mot introductif tel que je le fais en français, mais mon vrai mot, je lui donnerai, si vous le permettez, en lingala. J'étais donc en train de dire que c'était un privilège qu'on soit ici. Pourquoi un privilège? Parce que la mission qui est la nôtre aujourd'hui, d'aucuns pensent que c'est une mission lourde de responsabilités. Avant de la décrire, je voudrais ici dire à mes frères et sœurs que nous sommes appelés Congolais, donc de la République démocratique du Congo. Démembrés aujourd'hui en 26 provinces. Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Tchouapa, Mongala, Sidoubangi, Norubangi,
Kasaï et Kasaï central, Kasaï oriental, Sankuru et Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, Sud Kivu, Maniema, Nord Kivu, Chopo, Ituri, Bazuele et Owele, soit 26 provinces, et que nous n'avons qu'un seul et unique héritage qui nous unit tous dans nos diversités, dans ces 26 provinces, c'est que l'héritage commun que nous avons, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes donc autour de cet héritage un peuple que nous appelons les Congolais, mais que ce peuple s'est choisi un mode de gouvernance. Ce mode de gouvernance, c'est la démocratie. Donc, les élections, à tout prix. Quels que soient ces choix portés par les Congolais, je voudrais tout de même dire, et j'insiste là-dessus, que les élections, bien que organisées, animées par les hommes, les élections désignent ou font référence au choix. Donc, l'élection est tout d'abord une affaire. Les Anglais le disent bien, un business de Dieu. C'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui choisit. Et il organise donc les hommes pour que sa volonté s'accomplisse à travers ce que nous appelons élections et consorts. Cette mission d'organiser les élections nous a été confiée. Nous pensons donc que l'élection étant d'abord une affaire de Dieu, il est de bon escient. Il est tout à fait normal que sans la présence de Dieu en nous, ou mieux sans la présence du Saint-Esprit en nous, nous n'arriverons pas, nous n'atteindrons pas la mission qui nous est confiée. C'est ce qui justifie notre présence sur cette montagne sainte, sa divinité. Nous sommes venus nous ressourcer. Nous sommes venus chercher la sagesse de Dieu. Nous sommes venus voir le serviteur de Dieu, qu'il nous bénisse. Mais lui qui connaît, c'est Dieu-là qui connaît le passé, l'aujourd'hui et l'avenir, que c'est Dieu-là par son serviteur nous donne le chemin. Le chemin qui nous amènerait à ce qu'on réalise notre mission sans hypothéquer ce que nous avons en commun. La République démocratique du Congo dans la paix. Voilà notre mission principale ici. Voilà notre mission principale ici pour laquelle nous avons bien voulu associer un fils maison qui lui aussi conduit une structure et qui nous accompagne. La commission d'intégrité et de médiation électorale, la CIME, pour que nous arrivions sur cette terre, pour que nous nous mettions devant ces dieux à travers son serviteur, en nous déshabillant, en nous déchaussant, pour que nous soyons à même de recevoir cette sagesse.
C'est ça notre mission ici à Kamba, à la Nouvelle Jérusalem. Ceci dit, je ne voudrais pas terminer ce propos, je voulais le dire en un mot à Lingala, si vous permettez, sa divinité. Éminence, batata ba mama, toye awa, na mabele santu ya Kamba, Nouvelle Jérusalem, Jérusalem ya sika. Po tomoni ete mokumba batia na mapeka na biso ezali ya kilo penza. Pe soki totangi na liloba, ezalaki na mutu moko alobi na liloba Nzambe. Na banzi ezali roi Salomon. Tango aza kosambela, tango aza kodedie temple, alobaki Nzambe, mutu nyonso akokoma na esika oyo, soki aye na problème nini yokela ye. Biso pe na yango, na musala toza nango ya munene, tolobi tokoki kosala yango biso moko te. Kasi soki toza na mapamboli ya Nzambe, tokolonga yango. Nalobi toyawa pona kutana na Nzambe na nzela ya mosali na ye, po apambola biso. Ye mutu amonaka oyo eleka na oyo eza lelo na oyo ekoya. Alakisa biso banzela, alakisa biso nzela po tokoma na esika oyo ye Nzambe alingi tokoma pona Kongo na biso. Boyoki ndenge na tangi yango, tozali na ba province 26. Na biso nyonso wana tozaka na eloko moko. Basusu balobaka Baswahili, basusu bazoloba Lingala, basusu bazoloba Kikongo, basusu bazoloba Chiluba, basusu bazoloba susu minduko mususu ya ndenge na ndenge eza ebele ike. Me tozaka na eloko moko toza esangisi biso nyonso. Congo, République démocratique du Congo. Nabito ye awa poto kutana na papa, tosolola na ye. Nakoyebisa ye mikakatano eza liboso na biso. Nakoyebisa ye banzela oyo ba divergence eza liboso na biso. Po naza na eliki yake Nzambo ya ye akopesa nzela po tokoma esika tolingi kokoma. Na kombo ya délégation nanga mobimba, et surtout ya révérend Elebe oyo amemi biso awa, asalisi biso tokoma alakisa biso nzela. Tolingi tosenga merci mingi na sa divinité. Koyambo boyambi biso tokanaki yango te. Toyebaki te ke eza nde boye. Pona biso yango nalobi privilège, ezali privilège, ezali ngolu. Et puis tango naza komona cérémonie oyo, nakanisi mbala moko Reine de Saba. Nayebaki atango akende kotala Salomo ayebaki teke kozala ndenge wana.
boyambi biso malamu koleka oyo biso tozali kozela. Tolali na kati ya kimia. Na tongo na yebisi papa elebe na bi na ba problemo tozaka nango kuna nyonso. Tokobandaka soki eyindi soki eyindi na ye kobata mao. Po awa oye ofandi oza koyoka bato baza kokumisa Nzambe. Oza koyoka te radio balobi lelo nanga asali boye nanga asali boye. Me awa oza koyoka bazo tondo Nzambe baza kokumisa Nzambe. Olali pongi oza na posa ya climatiseur te. Oza na posa te o ya telefone. Me olali pongi kimia pe olamuki olie bio. Donc oyo baloni ya solo. Nde naza koyebisa mama na mwasi na ngai na bi ozangi vraiment meza mbala liboso meza mbala suka te. Nakosenga na papa keno alembanga te po ndenge na lobi ndenge na lobi keno na nzela toza nango eza mikakatano. Me soki na moni keno eza mwa brouillard liboso tokoti na zone ya turbulence na kobanda kobenda na ye kotoyo mpona komere susi. Nakosukisa donc nalobi merci entre temps nakosenga ndenge obomesano bomeseni à sa divinité ke mboka wana Congo eza basoda nde bazokengela yango te. Nzambe nde azokengela yango. Nzambe nde aza koutilize bato. Azo utilize basoda me aza mpe koutilize bakonzi ya mboka. Nakosenga na papa atika mboka te. Lokola toza na esika ya Yerusalem ya sika asimba Kongo na maboko na mabondeli na ye. Asimba pe bakonzi ya mboka. Iloba Nzambe lobi mitema ya bakonzi eza lokola ebale mai na maboko ya Nzambe. Yende abalolaka mitema na ye kotoyo ye pe abaloli yango kotoyo. Ke Nzambe oya ye Nzambe oya Simon Kimbangu abosa na Kongo te atala bakonzi nyonso ya mboka abatela pe ba peuple congolais me abatela surtout Congo yango ndenge ezali po banguna bazali ebele o aza koluka ke na botola mwa eteni nazwa mwa eteni. Losambo na biye awa nde kosimba Congo totikala ndenge tozali na yango na suki wana. Avec votre permission, sa divinité, tout en vous réitérant encore les remerciements et du mien surtout de ma délégation pour l'accueil ô combien chaleureux dont on a fait l'objet sur cette terre sainte de Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Je vous remercie. Loboko esui bandeko na ngai boyoki bino moko Nzambe mpungu tulendo boyoki bino moko kone nanga
makambo oyo alobaki na kamba. Ba point ya makasi oyo nga nazwi na partage na bino vraiment. Corneille Nangaa nzoka akendaka kamba pona makambo ba élection ndenge ezalaki. Bandeko na nga eloko nono pona banda no makambo ba élection. Nzambe pa na élection ezalaka te. Pa nzambe élection ezalaka te, Corneille Nangaa lobian. Élection ezalaka te, élection eza kaka o bato bazosala, mais nzambe nde mutu avote atiaka mutu. Nzambe mutu atiaka mutu place wana. Oyebi ke ngale na bande koloba le na 2006 le Kabila lekaki Kanambe pardon, le Kanambe alekaki na élection. Na 2006 wana le nzambe akoloba nanga ke na soutenaka Kabila Kanambe te po aye po na koboma pepe congolais pe akoboma ebele poison ekokota ebele na Congo wana. Yango wana ta bato bazo soutenir ye bazo kumisa kazo sala bien yo kokumisaka ete. Bandeko nanga ti tolala tolamuka Kanambe azalaka kaka wana tomoni mpe bapoison ekoti makambo ebele koti na Congo. Na mitunaka me nzambe oyo alobaki na nga ke Kanambe aye na kiti ya bokonzi mpona koboma bakongolais aza wapi? Pourquoi azosala eloko te azotika Kanambe ti lelo? Mais après na ko comprendre donc eza ye moko nzamba mpontulendo mutu atiaki Kanambe na place wana. Ye moko atiaki Kanambe na place wana po ayebaki ke il faut étranger moko akoma na place wana. Omoni banguna le bango bazokanisaki bango bato bazotia bato na bango bazoyeba te nzoka eza na plan nzambe na calendrier ya nzambe. Bato funa torturer bango funa pardon ko torturer kutu te funa beta bango po bazongelanga. Siko na obeta bango ndeni il faut batiela biso monguna po ebi ke soki atiki kaka bato na biso ndeko na biso moko akoka kosala biso mamu Kanambe asala biso te. Tala Kanambe ndenge bebisa bana. Bana na biso bakomi bakomi kokata bato bakulunana. Bango ti. Kanambe. Do sikoyo nde komona ke o Nangaa na Kanambe basali makambo na bango po bapesa Tshisekedi pouvoir. Bandeko na nge eza nzambe. Omoni na kiti ya bokonzi ya Congo Tshisekedi, président Tshisekedi, mutatie wana eza nzambe, mutatiaki ye. Nazolo bango bien, atiaki ye wana esengelaki bongo. Siko omoni leur élection wana ezoko salama, normalement nga personnellement leur nanu makambo na bango ya accord bakende kosala na ba Fayulu na ba nani wana musubo ebika o ba ndoko sala accord kuna pona kolongola Kanambe na place na ba Moïse Katumbi bango nyoso bo opposant bazaki ba ndoko sala accord so wana bosani o ba kenda na Tshisekedi. Avant nano makambo na bango wana le ba élection eyaki ba propagande wa banini nga nazaki nga côté ya Tshisekedi pour le quoi nazaki muta Tshisekedi ya papa Tshisekedi papa donando se pena Tshisekedi mwana po muso ba IDPS ba tomboki yesoka kiti alobi likamba so yoko zo senti pe mutu bato ba yokelaka na bande ko sepela na Tshisekedi ye azwa kibokonzi Tshisekedi mwana azwa kibokonzi bino mo pe boyebi ye mutazaki na masebele siko nga na ndao sepena ye après siko le bake na accord na bango wana bake ko sala makambo eko yoka na ke il faut batia Kanambe pardon batia Fayulu na kiti wana batia Fayulu na kiti nga siko nazaki vraiment ko voter Fayulu te po Fayulu na mone aza mutu moko abangaka aza mutu moko abangaka do akoka ko affronter makambo te donc so ba menacer à céder na remakaka po nini moto kenda na betela bino déjà tokenda kokutana na Fayulu na majesté ayakana ba abengisa ba combattant po ba solola ngape na kizaki parmi bato tokende ko solola na Fayulu wana koyoka ekale azoloba na santé kazana kobanga katine so mutaza ko azana kobanga katine ndeni totile mutema longola Kanambe na place en tout cas esika dana longola ke tile be élection payé nazaki kutu Fayulu kutu na tsaki na mutu na ngate mutu ne na tsaki zaki après les mouvements batunde katolanda mouvement Fayulu nde Fayulu
nga pe na komi ko kolanda mouvement Fayulu mais na mutema na nga na ndeko lobaki Fayulu abangaka na santa penda ka aza muto abangaka ko affronter likambo te nde pe muto atelema ba Ibrahim Traoré na telema affronter likambo na santa Fayulu ko te mais les mouvements na bato nyonso bake Fayulu ndenge pe nga pe na kende kana mouvement OK Fayulu bande konanga le batri mangam na bango ko sala maana babiko batrike basali boye nanga na Kabila nde mutu basali ke bapesi Tshisekedi après batunde batomboka nga na bi nga sa mutema nga menga nga kute sali nga bien po nga na yezongi nde na mutu nga na lingaki nga na lingaki ezaki Tshisekedi na koma ko yebisa bato nga bi bande ko to fanda ka kimia ataka ye azwi yango ata nanga ata ye ezaka ndenge moko l'essentiel Kanambe alongwa wana soki ezake ye azwaki yango te makile nga etanga ebele na Kongo wana to mosusu nzambe alingi te makile etanga yango wana asali ke elekela na ndenge wana azwa yango me aza na ye mutu ye mutu aza président aza ne président moko etiketi wenga abi te nga mutu botenga deya na place wana so babengi réunion baprésident Kanambe akokete ngam na okende aza mpe capable abwakisi mpe Kanambe kaka bato na bayebi oyo naloba makambo yango esalama nde tomona Tshisekedi abwakisa Kanambe malgré basala bakor na bango ozomona bakor wana eza mamo politique pour muta kota na kiti ya bokonzi mais après nde tomoni lelo ndenge abwakisa ye sikoyo eloko tozonga na makambo nanga donc élection wana nanga akendaka kamba tina ndenge lekelaki na ndenge baikotia Tshisekedi na nini wana eza mabongisami ya nzamba mpungutu lendo siko toyoki maloba nini nanga alobi kuna alobi bien nakenonka na nini alobi bien alobi ke awe kozala place oyo nga soki na nasalaka likambo na nga na bandako ya ko ressusciter awa do na bandako ya kozwa mayele na nga awa na ndako ya kozwa sagesse na nga awa alobi so pe likambo ebebeli ngai na bandako ya kokimela awa siko yango na mituni nanga leri bapropose ye akoma soki rebelle wana komi wana ponya kende na kamba te fala ke na kamba te le bapropose makambo wana ponya kende na kamba te ake kose ressource kuna ake kosenga conseil loboko ya Nzambe akendaki te bozomona makambo epi makambo motu ya ekoloba wana alobi ke Congo mutu asimbaka Congo ezali Nzambe don nanga yebi ke Congo Nzambe mutu asimba ango abi basoda mbatu Nzambe azalaka na basoda na biso Nzambe azalaka na non siko nanga yebi da makambo ake siko kokoma rebelle pona nini ake kosanga epi alobi susu makasi wana alobi ke banguna ya Congo balingi bazwa Congo bakabola Congo bandeko nanga ozomona siko biso ba Congolais koma tokoki kozala ba traître na modelo koma tokoza bomba traître na modelo ayebaki yango bien banguna Congo balingi bakabola Congo ale yesu ko ake s'associer sikoyo na banguna ya Congo po ete bakabola Congo vraiment bozomona makambo ndenge ezalaka eza pasi mpona kone nanga eza pasi mpona ye na bato bazo soutenir ye eza pasi makasi nani yango ayebi te na Congo wana ke tokoki kolinga biso na barwandais esi ekoki kosimba te barwandais bayaka kaka na ndenge mabe mpa na biso yo oke kosasocie na barwandais wana mpona nye ayaki na kamba te mpona akende na kamba te lera amoni kaninga koma rebelle soki ezalaki eloko ya bien soki ezalaki eloko ya bien lera amoni kaninga koma rebelle wana ebebeli ye mpona akima ye na kamba te fala kima na kamba te alobi bien ke na bakokoso na mikakatano tozalaka nango na banda na nga kaka koya awa azalaki na ba kizami nani na kizami na ba nani kizami na je crois azalaki na bango
alayi kokóma soki na banani wana donc azalaki do nayebi te soki azalaki mpe paster soki aza mpe ka mosali na nzambe ondire ozomona soki okese retrouve oyebi nzela akamba akende na ekipe na ye mobimba na kamba wana akendaki na bato na ye nyonso na kamba wana mpona koke kosenga mayele omoni nde basola boye oyo ye alobi na miso ya bato alobi mele mpe bakotaka na biro kuna pa papa basololaka mpenza alobaki na makambo ebele ya koloba na papa kosenga baconseil bakokoso oyo toza nango mikakatano oyo toza nango ozomona donc na kamwe mpo ye moko nanga alobi ke moto abatelaka Congo ezali nzambe moto asimbi basoda ya Congo ezali nzambe siko oyoke kobundisa bato oyo mo oyebi ke basimbami na nzambe oke kobundisa bango ayebi tous les 26 provinces na motu takataka azotanga fo yasalango na récitation na classe wana mo baklasse oyo ezala baécole primaire wana do récitation 24 raisons de la vie de Kinshasa monga fula kitambo gombe bandalunga selemba obumbu makala ngiri ya okoloba mpe nyonso mpo ndenge azotangela yango antuka aza na récitation nango na motu soki aza na récitation moko te ya bongo oyo akoki kotangela yango nzambe oyo akoki kotangela yango antuka soki aza na récitation wana te seke ayebi Congo mobimba ayebi Congo vraiment atangi 26 provinces na compte 1 2 3 ntina 26 donc ayebi mpenza donc ndenge aza na ayebi mpenza loko ayebi Congo na moto ayebi ke na kosala to boye na ke boye na baluki boye nazwi Congo mobimba ye akanisi kozwa Congo eza kaka facile ndenge azotanga yango ndenge azotanga baprovince ya nyonso na motu ye akanisi eza kaka facile bongo donc nasali bino ka video oyo mpona koyeba kaka omoni bible elobi malamu yeba na vérité te ozala na ignorance nzambe akomprendre omwa ndambo par rapport ya ignorance na o peut-être mais oyebi vérité nanga ayebi vérité ke Congo esimbami na nzambe ampungutu lendo ayebi vérité wana ye aza moto azalaki na nzambe nana yo koma likukuma likwananga tandanga ozokomisanga likukuma azalaki na bapaster wana ebele ya Kinshasa wana me akende ekamba mpo nani so akende ekamba seka ayebi puissance ya nzambe ampungutu lendo bandeko nanga so akende ekamba mpo ayebi puissance ya nzambe ampungutu lendo sikoyo nzambe wana oyo ayebi mpenza ye mpenza okikota no mpe na banguna ya Congo mpo bobundisa nzambe wana oyo asimbi Congo oyo moko oyebi ke asimbi Congo ndeko nanga bino nde bato bozokotela nanga en tout cas esalinga mpasi na motema mpo kone nanga na aza mutu na biso me komona ke mutu na bino mo kaka komi na ye na banguna eza mpasi mutu na bino na ye kaka sikoyo nazoyeba te so basimbelaki nga mona loba ata mosusu basimbelaki munduki na sansi ka mosusu basalaki bachantage moko boye yango asedaki to ndenge nini me soki bongo mponi akimaki na ye na kamba te yeyebi nzela kamba ye uta aza motu tokoka opesa conseil te kende kamba mpo akendaki kamba eloko ni ememaki ye na kamba toyebi te fala kende kamba tala eyindelinga bato moboye basimbelinga munduki balobi ke funa koma rebele funa zala batiangi etiketi na nzala wana boyeboye olobi nini naye koresuse awa me asala ngo te bandeko na ngai zomona yango kaka naye kopartage na bino donc ya koyebisa bino ke Corneille Nangaa ayebi puissance ya nzambe mpungutu lendo ayebi ke Congo esimbami na maboko ya nzambe ayebi sikoyo nayebi te soki basianse okiti na bango bakotaka nde moto ekosi ye abundisa nzambe esimba te abibie banguna Congo balingi bakabola Congo ndambu sikoyo yo moko sikoyo okomi parmi banguna wana c'est grave bandeko nanga c'est grave nzambe asunga biso ata ndeko ozolanda nga ata na makambo ya Congo te na makambo ya nini te kolinga te okóma na ngamba banguna
zalaka na ngambo oya bia ta bapasa ta mikakatano lokuma mokili okokende nango wapi lokuma mokili ngana zala ngana koma leader ngana koma boy okokende nango wapi keleka nango eleka eya komema kutu vitala ta moto aza na vi mulai ta moto azali na vi mulai me na makambo azosala na mona avine ekoma mokuse tala Krista Malanga ozoyela biso na mindele na mamoko doki ya bamindele ekosimba te na temps oyo ya Congo do bato mosusu baokanisaka na makambo oyo eleka kala non na temps oyo Krista Malanga banda oloba mambo ya ingeta mais donc eza biloko moko na temps oyo fo koyeba nzamba mpuntulendo en tout cas ya onka na tielaki bino po ete na mema bino sumula ite na video on a sa des vidéos nzamba muna moko na moko kimia na Yesu Masiya eza na moko na moko en tout cas on a kokai ka ko partager ezaki ka ko yoka kotiela bino maloba oyo nani Corneille Nanga alobaki soko landi makambo moko na moko ozomona ki Corneille Nanga doki akoresi te na makambo ya azosala azoresi te po aza conscient ya mabe oyo azosala biso ba congolais aza conscient ya mabe azosala biso ba congolais eza mawa po na biso eza mawa po na ye na batu na ye bao nyonso bazo soutenir ye eza ma oyi bato mosusu bazo koluka ko soutenir Krista Malanga selon bango bazo bake pona pasi oyo ekomi na Congo président Tshisekedi asalaka eloko te alobaka eloko moko te mosala ne kodepense bambongo ebele na bavoyage na ye ozomona ipare kutu so Suisse kutu Suisse to Allemagne bapesa biso so aide mo bakati yango mpona voyage oyo asali ya suka oyo akendaki Allemagne Suisse ekati yango Suisse ekati yango babi te po biso topesa aide bo mais ye voyage na a dépensé so 75 millions na voyage à Salakiwana. Donc vraiment ils a pas 75 millions sur le kabola batunde to mona aba Macron o bakadia pemba au moins tam so bo fanda no kabo moi na Paul emploi boy tam so ko ba 500 mo boy Macron a teli bino na compte mais il y a ko sala ngote 75 000 je crois 1000 millions il faut ya 1000 75 000 au Québec ça na voyage au gros soit 75 000 na so bio au pisa ta famille moko 500 obika famille au bazana bana 5 ti likolo na pesa bonka 500 ba aussi pelati ba s'en sortir TV za kité na ndako ne koti TV metala yango moni siko batu mususu bazo soutenir siko nani oyo nanga pona ke Tshisekedi azosala eloko te azosala eloko te Congo yesu na pasi yango moni bato ba soutenir nanga bazaka bata Kabila do bakomwa lokwa Kabila kuta zonga na ye po atana tan Kabila kanambe tozaki na pasi meza lokwa bote me bazo bosana ke eza nango makambo nzambe o tozokende nango e ama nzambe heureusement nzamba asala te po bato nyonso bazokende na boy po bato nyonso baza ba ignorant yango nzamba bite na sala te po bato baza ba ignorant te nzamba kosala nika bato nde bakosutuka kimia na Yesu Masiya eza na moko na tiki bino merci.